Logique kozaba information ya kitoko na tamoko réel surtout mingi na cadre ya magazine Mbonda ekolo ezaka juste wana permanent kaka pour kopesa bilo ba information ya solo mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville Angola partout ba diaspora bozali na cadre ya confiance et fidélité oyo bopesa kabiso liboso kofongola édition ya mokolelo bozana ba sommaire na biso boyebake na cadre ya deuxième quinquennat ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo mwana mboka Augustin Mataponyo andimi kosala na ye elongo pe bozali susu ndenge nini parti politique ya biso peuple basaki échange de vues na bango avec impact na idéologie pe bozali susu élément oyo ba décision ekwayi mingi na ba désordre oyo esalemaki na kipese mingi na Congo central. Tikado fongola édition mokalelo na élément oboyebake musala ebali déjà na Assemblée nationale kutu batie ba commission pour la valider ba pouvoir ya ba député national boza élément o na bokebi nyonso ndeko ya Congo bondi melangai ke depa masolo la Assemblée nationale eza déjà kobeta madada po nyonso eleka kitoko ya koyeba eza ke Assemblée nationale atie 26 commissions spécialisées eza chargé ya ko vérifier ba dossier ya ba nouveau élu ya ba élection le 20 décembre 2023 pour la valider pouvoir na bango en attendant ba résultat définitif ya cour constitutionnel et pésamment président ya bureau d'agent ya Assemblée nationale boyebake mwana mboka Christophe Mboso alobaki yango ke 26 commissions wana eza kaka po la ko vérifier ba pouvoir correspondant na 26 provinces de la République démocratique du Congo indépendamment ya ba tendance politique oyo ba député ba outi bo ba kedele nango eza bongo ya 5 jours po basilisa musala donc ekobanda mokolo lundi le 5 février bondi melangai ke chaque commission est composée na président P na des secrétaires boyeba ke bureau nango ekozala composé na doyen d'Ajipo na province nyonso à part bureau provisoire ya Assemblée nationale ba commission nyonso ekozala assister na ba chambre ya administration ya chambre basse ya parlement pe ba document nyonso ya masolo ekopesa ma epai na bango boyeba ke commission spéciale ya province ya Sud Kivu eko vérifier ba pouvoir ya ba député ya Kinshasa ba élu ya Kinshasa bango ba ko vérifier ya Nord Kivu commission ya province ya Okatanga bango baza chargé ya ko valider pouvoir ya ba député ya province ya Sud Kivu kaka bongo eko salema na ba province nyonso après exercice oyo bondi melangai ke bureau provisoire ba ko valider po batia commission oyo eko koma règlement intérieur Assemblée nationale yango biso Betisika Kambonda Moïse Katumbi Chapwe abetisi mbonda ya kanda pour le régime oyo ndenge baza incapable ya kopesa ba résultat ya kitoko epai ya ba Congolais toza élément oyo ndeko ya Congo boyebake mwana mboka l'opposant Moïse Katumbi Chapwe a aussi lancé mokolo lundi le 5 février dans le Lubumbashi kuna na Okatanga réunion moko extraordinaire ya parti politique na Ensemble pour la République nyonso oyo kaka pour la masolo o etali politique ya mboka na maloba na ye mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe agangaki makasi ndenge régime en place baza incapable ya ko résoudre ba problème ba Congolais na ba domaine nyonso ya vie abengisi batu na mobilisation moko contre la résultat nyonso oyo eza kobima médiocre abetisi mbonda boye bango Ensemble pour la République baza na droit moko te ya kotika etuma oyo ya ba résultat mabe na ba domaine surtout ya vie ya peuple congolais na titre de rappel esengeli boyebake bokutani wana ya 2 jours ezalaki ya ko évaluer soki ba député na bango bakozala to te na ba institution ya République démocratique du Congo yango biso betisika kambonda bolandaki yango na basommaire boyebake parti politique ya biso peuple basalaki mobange na échange de VP ezalaki occasion ya kopesa ba brevet na bandeko oyo baute kosilisa formation à hôtellerie Wilfried Sambala Medil Kamembe bazalaki kuna na compte ya Mbonda école magazine d'actualité Ndekolanga ya Congo bondi melanga ike na moma oyo bino bozali distrait na ba parti politique na bino ya basimandako mais boyebake
les partis politiques biso peuple oyo ekumbamaka na yemoko la grande dame mama présidente Sandrine Kaseka bakisile eskalibanga basalisaki mobange na échange de vœux oyo elekanaki mokolo ya dimanche kuna na Maisha Park boyebake ebandaki na prière po nyonso eleka na bolingo ya kolo Zambepe. Mot d'ouverture ezalaki bongo epai ya mwana mboka Christian Ngimbi oyo azali interfédéral nde asalaki yango avec impact na idéologie. Et bongo le secrétaire général adjoint mwana mboka Cédric Belio yende asalaki présentation ya ba invité na ba membre ya parti politique biso peuple. Bondi melanga ke ba invité de marque na ndenge bazaki ebele pe na bureau politique bobimba ya parti biso peuple bazaki wana na kade kaka ya kosala ke masolo yango eleka kitoko. Et bongo, tango yemoko, maman présidente du parti politique biso peuple, maman Sandrine Kaseka bakisele eskalibanga, tango azoki baloba, bondi melanga ike, a félicitaki les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilo Mondenge, aouti kolonga deuxième mandat na et surtout que na ba campagne na biso peuple pe, bazalaki toujours pemeli po, na koluka ke nyonso eleka kitoko et le numéro 20 a gagné ba élection kitoko avec impact na idéologie. Après ça qui peut ba merci mingi, na ba invité oyo ba qui correspondre présent la activité wana. Mais il y a important, boye ba ke maman Sandrine Kaseka bakisele eskalibanga. Après ce message ya kitoko oyo ke 2024 et cause année moko ya révélation. Bondi melanga ke la cadre ya échange levé ba cadeau et pesamaki tellement que parti politique biso peuple ezaka lokola ba parti ya pata punyate bango ba pesaka ba formation ya kitoko po souci ya mama Sandrine Kaseka eskalibanga ezalake mutu nyonso oyo azala parti na bango ayeba misala ya ndenge na ndenge po azala autonome. Bondi melanga ke ba pesaki ba brevet la bandeko oyo basi po ba uti konsilisa formation ya kitoko la cadre ya koyeba musala ya hôtellerie kutu na masolo be échange de vœux boyeba ke exercice lokola ya misala lokola ba protocole kolia pe komela nyonso ezalaki organisé la bandeko oyo bauta koza formation kitoko avec impact na idéologie na parti politique ya biso peuple. La suka ya masolo bino moko boyoka ndenge nini le porte-parole ya parti biso peuple mwana mboka Moïse Mbuta abetisi mbonda. Merci ndeko journaliste ya solo ndengo lobi toza awa na Maisha Park parti biso politique à travers sa présidente nationale a organisé milulu minene oyo ba bengaka échange de vœux et salamaka un peu partout yé pas lobby to outi vraiment koleksa élection oyo betsaki biso mutu mokola lelo toya to kutana na ba cadre pe to fanda to meka ko réfléchir davantage lolenge nini to kotambola na mobu oyo ya sika to bandi solo ndenge toye awa eza non seulement makambo échange de vœux mais to kopesa pe ba maplom d'être ba brevet na bana o balandaki formation solo parti politique biso peuple ezo prôner formation ya bana ezo prôner formation ya ba jeune po bakoma autonome ezana ba balandaki formation na bango na hôtellerie na mobu euti koleka lelo bakopesa bango ba brevet yango nde ekosala manakati ya esika oyo. Esali kitoko ya komona ndenge nini bandeko ya parti politique biso peuple basanganaki po na kosala échange de vœux oyo parce que ba parti politique mingi ya pata punya kutu batikali jamais kosala yango Maman Sandrine Kaseka eskalibanga yebake musala na yo en tout cas elumbi solo ya kitoko pe biso mbonda ekolo en tout cas tofule bokakosa pe tobike 2024 ezakaka année ya révélation ndenge maloba na yo euti kobimisama yango tobeteli yo kaka mbonda. Fondation Jonathan Sango avec FJS devise basengi na mutu nyonso akota po baza premier masolo o etali social pe kopesa esengo na bakongolais nyonso bozo sport publicitaire avec impact na idéologie. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 francs pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko,
tala ba oyo bapesaka confiance na fondation Jonathan Sangu bafetaki kitoko mvula oyo euti kosila asi na sepe ndenge tozwi biloko mbongo biso topesaki na biloko tozwi eza ndenge moko te po biloko tozwi eleki na mbongo oyo biso osali nini topesaki soki na lancé bango bamoni eza bamona yango oza lokuta nasengi mpe ebele baya vraiment tosangana mpo balobi union fait la force ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po baformation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo mpo na yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete mpo na yo bamama bapapa bandeko basi mpe mibali boya kokota na fondation Jonathan Sangu kovivre na lisanga ezalaka malamu mpo na kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na banimero oyo mpe bakoyamba yo avec impact mpe na idéologie na fondation Jonathan Sangu mpo na nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yo nde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani oyo eza koleka na parti est ya république démocratique du Congo ekomi kokomisa peuple impatient gouvernement bo décidé mbala moko po peuple azwa solution ya kitoko de manière ke Congo ezala na kimia nyonso ndeko ya Congo boyebake bikolo elekaka tolandaka ndenge nini mwana mboka Christophe Litundula oyo azali ministre ya ba affaires étrangères alobaka ke soki kaka ata lisasi moko ekwei na Goma République démocratique du Congo akoumela te po a réagir mokozi ya mboka pe Félix Tshisekedi Tshilombo pe alobaka ke soki kaka ata eloko moko ebeti kuna akosangisa de chambre ya parlement po na kodéclarer guerre na Rwanda mais akokamwa eza ke oyo euti kosalema na Goma eske bayebi to bayebi te bamoni to bamoni te ekomi kosala pasi pe neti kaka badesizio nyonso eza kobima ekomi nango fantaisiste bondimela ngai ke après attentat oyo euti kosalema na Goma la coalition M23 na barwandais etini mwana mboka Julien Paluku abetela yango mbonda surtout mpo na ye eza ke gouvernement asala nyonso po abongisa situation sécuritaire ya Nord Kivu po malgré présence ya basoda ya SADC oyo baye kopesa FRDC maboko mais ba M23 na basoda rwandais bazakaka fort pe bazakaka koluka ko récupérer bamboka ebele la kati ya Nord Kivu bondimela ngai ke vendredi ezalaki kutu opesi mbwambwa aboyi na territoire ya Masisi po bitumba ezalaki makasi kaka mukolo yango bombe moko ekoyaki pene ya école moko oyo eza na ouest ya ville ya Goma pe batu bazwaki ba blessure or il faut boyeba ke gouvernement asalaka promesse ya kanda pe ya décision ke soki kaka bombe moko ekwei na Goma bako réagir mais jusque là silence radio Julien Paluku ministre ya industrie abetisi mbonda boye situation oyo eza koleka na terrain eza kosenga gouvernement asala action directe po tant ekomi koleka trop neti kaka ba information oyo bakozi baza kozwa eza kozala différent na oyo eza koleka na terrain awa eza kolakisa neti kaka espoir eza kozala te po peuple aza kozela azeli pe akomi kokoma na suka et surtout que jusque là barebele ba rwandais baza kaka na mabele ya République démocratique du Congo toyebi te soki bakozi baza kozela nini po na ko réagir rapidement na moment oyo population pe akomi impatient boyeba ke à chaque fois toza koloba ke FRDC aza monté en puissance mais ya malamu eza ke situation à partir eza solution po ba promesse eza ba valeur yango biso tobetisika kambonda totikala kaka la partie est ya République démocratique du Congo bondimela ke espoir ya bakongolais ezali mingi epa ba FRDC ebauti kosala musala kitoko mokolo lundi 5 février 2024 surtout mingi kuna na Nord Kivu elekaki ndenge nini mwana ya Congo bondimela ngai ke gouvernement à la lutte à travers FRDC na Nord Kivu boyeba ke
mobange na attaque et aussi kosalema mokolo ya lundi 5 février na tongo pene ya mweso pe ebomi bato ebele na ba blessé na kati ya ba groupe ya 1-23 oyo bazali ko préparer po baya ko attaquer cité ya Kachuru pene ya Nyanzale. Ba rebelle basutukaki na drone ya FRDC e nyati bango mbuma na ndenge moko ya mabe makasi. Selon basource locale ya mweso ba bombardement na drone esalemaki na 2h du matin na axe Kivuma pene ya mweso pe attaque wana balobi ke esali ba perte ya makasi parmi ba membre 1-23 donc plus de 100 morts na ba blessé kutu ba blessé bazalaki transporté la camion à Fizo na Kichanga kaka la butu ba série ba attaque pe e bandaki déjà kosala ba pe ba localité mingi eza déjà ciblé ba 1-23 bandimi ke kutu ba commandant ba misusu ba kufi na ba frappe ya drone awa toko senga kaka la FRDC a multiplier ba effort po nyonso oyo eza kosala makuna ezo solution moko ya makasi et surtout que peuple aza kolinga République démocratique du Congo ezala sécurisé ya ba frontière na nyonso ke le lot repousser le ba avancer eza kosala mabe makasi en tout cas a biso toko pesa kaka ba bonne chose la FRDC po ba longa parce que bangonde baza espoir ya République démocratique du Congo yango Sika Kambunda. La carte de ma mutualité, ezali makasi à la ville province ya Kinshasa boye bake baza Kingaba kumba magana moko le président Jacob Mwamba c'était Mbila bazali premier na masolo yango alors ba fongo ba porte pona mutu surtout alingi a région de Bango Benjamin Kilunga azali kuna bozwa élément ola ba détail surtout. Base de Kingabwa debout, base de Kingabwa debout, base de Kingabwa debout, debout. Ndeko ya Congo kaka ndenge boyebi base de Kingabwa oyo ekumbamaka na le président valable le contestable Jacob Mwamba Nzete Mbila basalaka toujours musala bango kitoko awa la kata ville province de Kinshasa surtout mingi na Kingabwa bondi belanga ike après fête ya deuxième anniversaire bango pe na masi kitoko ya loisir oyo babeta kila bandeko ya FC Likwanza malgré kopona bango ya score ya 1-0 nyonso eleka kitoko avec impact na idéologie tellement que souci ya le président Jacob Mwamba Nzete Mbila ezalaka ke mutualité la bango base de Kingabwa ezala la batu ebele boyebake ezalaki pe occasion pona ye ya kolancer message oyo demander ke mundu surtout aye bandenge ni masolo eza kokumba bakitoko ezali base de Kingabwa Nzete Mbila biso tozali mpona assainissement ya kata Kingabwa tozali pe na loisir équipe ya football ya loisir ndenge omoni ke pendant notre deuxième anniversaire tozwaki esengo tobete na équipe na biso musu ya makasi FC Likwanza International malgré présence à notre vice-président, à notre conseiller, équipe est pour la 1-0. Mais ezaki match aller, match retour, abanza tokosala après assainissement ya Salongo, neto ko éviter venir presque bozala. Avec j'en profite de l'occasion pour que base des as tiré, base de changer comité lango ezaboy. Ngai muntu molobe na yo na zali coordinateur ya base Nzete Mbila, adjoint na ngai, adjoint ya base. Ah oui. Boyebake avec le président d'honneur ya base de Kingabwa, Mwana Mboka, le vice-gouverneur Gérard Jacob Mulumba Soso ya Mboka pe, na le président valable ya base de Kingabwa Jacob Mwamba Nzete Mbila, Musala eza kosalema kitoko pe mikolo o eza koya bondi melanga ike, bokozo ba suka ba surprise po, boyebake base de Kingabwa eza de parmi ba mutualité ya makasi pe minene awa la ville province ya Kinshasa. Ya boye biso mbonda ekolo en tout cas tofuli le président Jacob Mwamba Nzete Mbila pe base de Kingabwa en tout cas mokako so pe to betele bango monapo misala bango eza kotambusa bakitoko bozaki yango na ba sommaire boye ba ba décision ekoyi na mobulu oyo esalema mingi na ville ya Kipese na Congo central po mabe ele ka vraiment makasi na élément oyo ba force détail ndeko ya Congo boye bake situation sécuritaire ya Kipese ebetisi mbondana yango ya kobengisa urgemment gouverneur ya Congo central Mwana Mboka Gibandu na administrateur ya territoire ya Songololo baya awa na lombango na ville province ya Kinshasa bondi melanga ike le chef de l'état Mwana Mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asalisaki commission moko interministérielle po basala ba analyse ya ba trouble oyo eselemaki kuna le 29 le 30 janvier 2024 na Kipese oyo
batu 7 mokoka bakufaki pe 19 bazaki blessé. Lokola entretien eselemaki entre commission na ba autorité locale ba mesure ezwami ya kobengisa na lombango gouverneur na administrateur ba sanction disciplinaire pe epesami na commandant ya commissariat territorial pe ba procédure judiciaire pour les forces armées oyo baza impliqué dans ba désordre wana. Commission esengi renforcement ya ba dispositif ya sécurité kotia ba policier ya sikakuna pe installation ya administrateur assistant na kipese. Esengi lisusu collaboration moko ya malamu ezala entre ba service de sécurité na ba autorité provinciale. Ba betisi lisusu mbonda ya koluka kozwa charge ya kokunda bandeko nyonso oyo bakufaki na mobulu wana pe kopesa ba soins médicaux na bandeko oyo bazaki ba blessé. Kotia ba compteur ya SNEL na ba régie des OP pour renforcer ba travaux ya Sinat ezonga kitoko. Mais pas si pe ya mawa commission en lobby ke mabe ezali mingi na musala oyo ya mabe ya ba cause ya gouvernement provincial na mobulu oyo po bangonde ba ebi nyonso tunenge nini elekana ki yango biso to sengi kaka nyonso eleka malamu po bandeko ya kipese ba vivre la vie mo ya kitoko kaka ndenge ba mesala kozala yango to betisi kaka mbonda. Les Sa Majesté Prince Ngabi Okitakita ozali chef coutumier ya village Mawawa oyo ezali na commune ya Selebo Ndimelanga ke akebisi ba usurpateur oyo bazala projet mabe ya koluka comme ma désordre kuna pe abeti mbonda de manière que ba cause mboka bazala alerte koyeba ke ba usurpateur bafongoli miso po bazali badongolo miso bazaluka komene ba désordre kuna boza élément oyo ya mwana mboka Benjamin Kilunga na Wilfried Samba. Neko ya Congo bino moko boyeba ke en tout cas ba usurpateur ba l'équipe na mboka oyo kaka pona koluka koyela bokonzi mais koyeba ezali ke village Mawawa ekumba makalango avec impact na idéologie et pas de Sa Majesté Prince Ngabi Okitakita bondi melanga ke ba usurpateur tellement que ba komi koluka ba moyen nyonso ya koluka komene ba désordre po ba contre la village Mawawa ba kei ko sangana po ba créer ba groupe pour mobondo de manière que ba luka komene ba insécurité la village Mawawa zokande histoire oyo le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo azako telemelango avec beaucoup d'énergie po ba lingi vraiment Congo kimia ezala pe yango ezali vraiment ba pa oyo mwana mboka le Prince Ngabi Okitakita azali ko salela avec impact de l'idéologie kaka ndenge balobaka soki nyonso ya nkuku ebimi na poisa c'est que ekomi nango nil essence de fait boyeba ke mwana mboka Prince Ngabi Okitakita les grands chefs coutumiers ya village Mawawa pe asi atimeli bango kutu misusu basi bakanga mieux esali soni na mawa bino moko boyoka ndenge nini les grands chefs abeti simbonda ngai mboka na ngai naza toujours ko se baser na makambo tali développement on a li cheval de bataille na ngai pour na développement ke mboka na ngai etombwama eloko eza kosala biso pasi awa ezali nzela eza musika te eza kaka na nzela beya te awa ti ekomi awa ya musika te me nzela nde eloko toza kosenga na bakonzi ya leta bakonzi ya mboka na mokonzi ya mboka nzela nayebi ke na manda oyo ya mibale oyo président na ngai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwi yango nayebi ke akoyeba kotia miso na ye pe na village Mawawa akotika biso awa te akotala tour oyo na village Mawawa po ete ayeba kobongisa biso nzela pe pont o mai oyo ezali ezo déranger kama moke mais soki pont ekoti mwa nzela vraiment ekozala makasi malamu mingi tek jaune batracteur kolia zelo tek jaune ekoti esili nango malembe nayebi ke mboka ezali kitoko mboka vraiment ezali vraiment kitoko vraiment mokonzi ya mboka aleka kotala mwa miso na ekote na ngai koto ya Mawawa vraiment kozala malamu mingi ndenge mokombela mokonzi ya mboka alobaki gratuité de l'enseignement donc awawa na mboka na nga naza na sale eza vraiment moke basale eza moke awawa donc nakosenga na mokonzi ya mboka soki ke mbala pe oyo lisusu akoki kotala yango makambo école mpona bana kelasi puisque gratuité l'enseignement ezali awa donc bana kelasi vraiment basale ezala pe ebele po toza so na 2 ou 3 salles comme ça donc eza vraiment moke makasi bana bazotanga vraiment ba difficulté moko donc na ba condition moko ya malamu formaté kaka ndenge auti ko alerter pendenge abelela bakozi mboka en tout cas bon luka moyen ya ko renforcer vraiment sécurité côté la po les grands chefs
Prince Ngabio Kitakita alingine mingi développement et salema na mboka na epo mboka mawawa ekuma mape ekola kitoko mais ya komona ba oyo bazali na nidwa ni qualité bakomi kosangana po na koluka kola bokozi oyo mabota ebi bangote ekomi kosala soni na mape pasi mingi yango tobeleli kala bokozi mboka en tout cas bozala même moral là les grands chefs coutumiers les sa majesté Prince Ngabio Kitakita de manière que mboka mawawa ils ont développé kitoko pe ba usurpateur ba kwaya ba kota ba boloko tope ba kenena nu kolia vungure na bakala tope la kanema ka sesepo était ya bango yango biso to beti sika kambunda tellement que le chef Ngabio Kitakita azali vraiment sa majesté à village mawawa alingi vraiment que le développement écota à ce vraiment besoin soit école au parce que alingi école école de qualité bien de manière que ma solo est allé gratuité de l'enseignement et ça peut effectif kuna Nekolangai botala école o bozali komona mingi bakotula soki tozali wapi boye bake tozali kaka awa la commune Nsele mingi la quartier topé la village mawawa oyo ekumamaka avec impact na idéologie et pas yeboko les sa majesté Prince Ngabio Kitakita oyo abatalaka mabele o kitoko bino moko botala école oyo ezali kaka na 300 de classe pe les restes oyo boyebaki bana kote batangaka mingi na ba école oyo ya Mandalala bino moko botala condition oyo bazali kotanga ezali kosala pasi mingi po na 21e siècle oyo esengeli na cadre ya qualité de l'enseignement ya bokozi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ekota pe kote oyo po bana kote oyo bazwa éducation ya kitoko kaka ndenge moko na bana nyonso tu oyo bazali kozwa alakata vi province ya Kinshasa tala ndenge bafandi na baban maîtresse na bamete pe baza kotakisa bango kitoko tala lokola mwana oyo mwanda awa tozali wapi Malonga Bofili Fardu école Epetotanga village de Mawa bino moko botala ba condition oyo eza kosala pasi pe mawa boyoka bino moko liboso ya mikro na biso ndenge nini monsieur le directeur abetsaki mbonda. Depuis que nous avons un bâtiment de 3 classes, 3 bâtiments, nous avons ajouté, ces 3 bâtiments sont en chaume. Et nous avons crié aux âmes de bonne volonté pour nous aider à avoir aussi un bâtiment de 3 classes. Comme ça, nous aurons 6 classes qui peuvent fonctionner tous les enfants midi. Awa tokosenga kaka ya ba construction o ezala cadre ya développement local ya 145 territoires batonga pe ba école to pe boko bakisa ba salle de classe koto de manière que population OP ba bénéficier ngo kitoko avec impact na idéologie et ko permettre que ba na nyoso tu côté oyo ba kotanga kelasi kitoko po éducation de yango Kongo ya lobi yango biso Tobetisika Kambonda. Karikatine mokolelo le VGCG Mbakoko tiri et le mola écrit mateta nini bo proposer le biso. Ndeko ngai moto akosa yote ba mapango mingi tokotaka okomona papa lopango na mama lopango ba mesana na bango ko bunda. Neti kaka bozomona iso oyo somo motako sabinote mama bidenda na papa lopango ya bango libala bango ebonga kaka na bitumba epesaka somo soni pe mawa mboka eningani eyindi entre papa lopango na mama bidenda libala oyo somo kaka ndenge boyoki eza koinda na ndenge mabe yoka population pe kuna ndenge bazo kobelela eyinda oyo libala nini soni te boye bitumba na biso ya bato esali mabe pasi intervention ekoti kasi yoka ba injure petit tikala bomae zoba ya mwasi eloko oyo lokuta na balabala kende ndenge na bino epalanga lisusu te zoba ya mwasi tia mobali ya chanana ayokaka ta soni te nakokende batanga mibali batanga pe yo tia esali soni bato bakamwe ba injure leki ya tro yoka population lobi wana bamona lisusu tala bazotambola à l'aise yoka bakommentaire ya batu libala oyo tokanisaki bakokabwana mokili kasi basila soni bozoleka pe na miso ya bato bino penza
population ekamwe surtout mingi bato ya quartier po bayebi façon mama bidenda na papa lopango babundaki en tout cas pele ba injure wana esengela kaka bakabwana mais le petit mikendo depa epe koko siri bino moko boyoka ventiri donc mpona mokili ebongoki kaka bakabwana le vieux tiri pe na ngambo na ye lokola azaka vie sage ebino moko boka ndenge azoloba libala nyonso babongisaka kasi bazalaka nde na dignité koswanaka mpe kobundaka na miso ya bato te yoka soniko esali pasi mpe mawa toyebi ke kosala kobunda ezalaka yango me na bamaka bainjure ya boye atuka bacouple mingi boye bakobongisa baezalela bino surtout bamama mapango na papa mapango atuka libosa balokataire bobundaka te bozala na dignité mpo eza kosala soni tala komportema ya mama bidenda na ye papa lopango epesi soni mpe mawa yango topesi ka conseil ya botika bakama bunda miso bataka soni makasi tala ndenge tosilisi édition mokolelo avec impact na idéologie mais bozala basober boye baketo solaki ndenge nini mwana mboka Augustin Matata Ponyo andimi ko travailler la chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo pe bolala lisusu ndenge nini parti politique ya biso au peuple bote conseil sa mobange na échange de VP bolala lisusu ndenge nini ba décision ekoi pour mobulu oyo esalemaki na ville ya Kipese kuna na Congo central. Merci la confiance au bazaki na pas la biso uto et bandeli pe suka édition mokolelo mais boye ba présentation ezalaki et pas la moko alade o la sibe pe na édition mokolelo mais si ma caméra ezali ba F ya mwana mboka Wilfried Samba na Benjamin Kilunga réalisation la montage ya mwana mboka écrit dans ma tête mais bon continue toujours qu'on s'abonne na chaîne YouTube la biso monda école officielle P boye la biso ba activité la bino ba publicité la bino to l'excellent la primoko abordable to kuta la prochaine masokole sur Azongiti biso tolinga bino makasi bilope bolinga biso bye.